ba question batu batala omona batu msuba mo tunanga lofu yo na problème ata wenge ngana na problème na bangote mais na yebi bango de ba fonctionner donc kuneza pena mona mutazo sola no zo kansalo ba bien ma okosa omonte na landi ba binadam abengi fere on va bien héritier dernier fils misiko binadam a sali ni a rétablir vérité simplement ba makelo nte bato maison mer ba sepeli na moteur mais na likambo ato sepeli te soki da vérité da ka vérité te kasi bongane na loba boba du tout ba sepeli te tala ngate siko msupa zo ya ozolo ba bien mais yozo kansa zo kosa donc moyo comprendre bango ezate ba pesa ngo mo 12 bango mo do makambo ileka kuna ngana koma otala ngo na musika na otala ngo na ezoleka ndeti na nation na ponga kutu na zaki te na beti pete do na ibi ba réalité na ngote makambo ezoleka kuna mais lokwa na ibi kiza wenge tout peut arriver vérité yango wana alors tout zakatika anemo ko bo changer vérité anemo bo kosi sauf que mutsoka kosi azalaka tourmenté azalaka tourmenté ata ndenge nini po lukute kovanda nete na nzoto eko déranger mais vérité solo bi vérité ko sa à l'aise na vie okubanola la normal mais soko kosaki loboza humain te soza humain surtout soza na saint esprit okola la te yango moni binada matali bi dérangement leki atali ba bingala ka mwana nzambe pardon talobi ka bon dernier fils frère gola ana po ezaki nde bongo. Merci à l'internaute tout Bolanda partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Moi, vous continuez toujours à s'abonner, à partager la vidéo, à commenter, à like, à toujours, qui courage à la micro. C'est toujours Alex Ngandou, moi, les Benjamin de la presse, et moi, maman, autre, moi, du monde Nzambe. Derrière la caméra, je vois les Viking Vision. Merci infiniment à maman fille. Maman Masolo ya papa Audace Milan, un grand merci à toi Patrick Trifazé Koura ya Chine, le jeune boss les fils du pays Apache Moupé, mon vieux Aimé Bambongo na Californie, sans oublier l'ingénieur Dominique qui est là dans l'absolu depuis Luanda, je pense na Batak, vous avez compris que Tozana, les grands coachs, les grands basistes Oua Passalanzela, Wakoma modèle ya musique à Congo, il s'appelle Godelo Fongo la base, le Viking Tosolo l'aura déjà invité Fongo la caméra, président Godé, bonjour, bonne année. Bonjour, moi Moulouba, Benjamin de la France. Bonne année na bato pe tout ba otala biso. Bonne année na biso tout quoi. T'es en forme? Toujours. Depuis nzamba linga mutazala. Donc santé kitoko, bâtiment du cœur bien, température et accord. Donc normal penda. Tension tout kitoko. Normal. Voilà président tout bandara déjà 2023 côté mais apparemment n'a raté que semaine passée parce que vous avez un Sokoda mais qui un peu éclaircir bat bola n'a pour me ramener dossier en bat boy bon vraiment bien tout le monde fait je sais à quel boy des millions de dollars bon on comprend qu'est-ce qui se passe dans Sokoda pourquoi un problème ici là carte bon Sokoda problème est qu'on na minute aux ans à J6 il y a un moni makambe belé na ba instruction ezaka ba konti to lobela on peut sauter pour tout ça pendant la vie to loba tellement trop on va lober puis lober puis comprendre que non toujours qu'il n'y pas pour puis ça va perdre malgré toujours yo kanate mais ba nezo kindi ba on peut pas tinga mika na place en balé na ba ko réformer donc biso ba to va perdre yango na to ke na J6 tout ça ce qu'on a J6 ndimte kata makambo mais biso toujours konni ko lobaka ke tolingi to vivre na musana biso et bato baza na Sokoda bato baza en place bango balingi biso to vivre na musana biso te balingi to continuer via matolo via kosenga pour jour okufa batala bozaka no na ndako te balingi vi wana oyo ya koapparaître bamisi ebele bomonaka omona aza na jeep ya ete matambola nango abeta mpe inane biso mosusu bomona ebungi achange mosusu mpo mokolo jeep ateki yango asengi achange ekare mosusu bavi wana yango te bavi ya koapparaître tolingi na
na biso vi wana te nalingi nga lofumbo nde bavi na biso ilo pable betelanga lisolo na soneka bafuti ye ake na ville asombi vewe comprendre asombi ya basache voiture asika elo biso olingi vi wana navandi na nga bafuti nga na mosala nga na asala yango na lokwa incompréhension elaki bango bamonike bango mpe bana raison biso mpe tomonake biso mpe towana raison mais tocomprendre ke koswana na esala bambula wana biso toa baperdant bango bazoliaka imagine neti session oyo tooleka bakoti 1 million de dollars donc tooloba 1 million de dollars mpo eza ba 999 noso nini boye na mbongo wana tu normalement bakabulaka 70% mpona biso mais biso bakabuli biso ka 11%. 11% et puis makambo eleki kuna tikaka justice akata tozela justice parce que tomona bapage facebook mosusu ezalaki ondire na réunion soit na justice tomona baromiki ya président nyokalongo kuta azalaki na kimia okimi bon makambo wana mingi tozelaka justice akata po lobi toyebaki bato tu omoi na congo bato ebele bamona neti eloko ezosala te mais zwa problème ocomprendre et puis nga na remarqué non biso moto ya baignorant ere moko te so oza na problème okende mpena na kofunda so wana balare te justice yango nzeka mwa ja justement ndeti biso tosapuyaki na avocat moko avocat mpena ya bien avocat wana déjà so toosola so topandana mo apesi nga trans ocomprendre mabe sikoyo mto opesa avocat trans pourtant bakopesa oyo ye elekeli omoi place ozwi baproblème mais biso siko nzambe asali ke avocat na biso moto akopesanga trans tofide mpena tuningo bayeni ameli avocat mais akoti makambo yango mpo ayoki pasi atalaka lofumbo ayebi mosala lofumbo siko azoyoka nde lofumbo azose plaindre avocat akoti makambo yango abisa ne va pas bayedaka bato oyo bana pasi normalement na vie eza ndenge nzambe asala fo ede bato bana pasi eza teke oye no moto aza ne bien mpe azonyokola baninga yo ozoede foko ede eta moso azonga na nzela mais soko mpo ede akoni konyokola baninga ça ne va pas biso mwana moluba toza à l'aise toke na avocat ya bien avocat oyo mpenza epuis temps mpe se changeaki ya nazozwa batémoignage ebele meme na basociate na baquartier komanda sociate ya bilofumbo nde ezalaki lobi eza solelo te yo ozomona bajipe baintervention ezoya susu komi rare wana mpena komanda moto ayebisinga epuis eza ya solo donc okezwa mpena moto aya kokotela ome moto anga bona ya kimi mikolo ekombongo donc tokendeka avançant quoi avançant tofanda mwa moke wana seke eza net bagera bamakambo ndenge baolinga te bovivre na mosala na bino kotala bato baokamba bino na société wana sokoda ndenge deja barelation ekende yango mpe esalaki ya lofumbo so afandi alobaki no nga deya moto so okendanga mabe wana totikala noka bongo na ochange ya vie te même ti baliwa parce que bato ebele mpe baodeplorer na bamatanga mosusu mpo monana te bon nga naza mpenza na ele wana te omoni nga neti bavie wana na sokoda ti todisita bongo so eko mpenaki bachange na bango bandimi mpena ndenge tozolobela wana ke kompani ekoma kofuta bato normal e na temps normal bandimi mpena ke moto azomérite azwi nana problème na bango te problème ka yango wana ezaka ntango sante te wana nde ekomi lokola problème mais soko comprendre mpena ke bato baa na raison tosalela na biso epuis bango ta mosu alingi nga kutu na makambo mosusu na kozwa bambongo wana akonini kaka kozwa koleka nga mais au moins nga na kozala susu moto ya matolo te misi akolongwa moto ya matolo soki sokodana esali bien misi créateur je dis bien akolongwa moto ya matolo imaginez 6 mois après bafuti yo 10 000 $, 6 mois après bafuti yo 7 000, 6 mois après mosusu ta mosusu banzembo yango ebetaki tro te ozwi 4 000 $. yo oza so moto ya matolo foza esprit mabe mais toza bato ya matolo po ani mpo omona babengisa bino na présence na janvier boke kuna bokaboli bambongo babengisi bino na ministère bokaboli bambongo ONG mo bebengisa ye bino après 10 mois babengisa na bango su bino te 2 ans même
yo lo bana bo vivre ndeni yango zo mona ba surprise artiste célèbre akufi boaza ine lokote pona ba mbongo wana mais mbongo eza régulier oyo na 6 mois nyonso bazo pesa mbongo consistant faut maka na mbongo faut maka à l'aise et puis na obombelo te ndeti nga par mois na calculer que on a na $58. Tu trouves ça normal? Ils en ont fait 16 dollars na Sokoda. Si vous avez baraté pour foutre 6 mois après. Mon il battu 16 dollars, 16 dollars, 16 dollars, 6 mois après, et puis sur le rôle là, 100 dollars. You quand tu danser. Oh, qu'ils a dansé. Souvent, il y a comme un raisonnement, le fond, au monde, il va foutre 16 dollars. You le banana 16 dollars. Ils n'ont même pas journée Mogoya Congolais na Kinlilo. 16 dollars, journée Mogoya Kokita. Yosko ba foutu 6 mois après bakangisili 100 dollars. Donc moi Mogo 16 dollars, 16 dollars. Pendant que na jour Mogo ya pas 16 dollars, père de famille, au vivre l'été. Donc faut tout ça même ba humain. Ils appellent makambo ba vient biso ba na osana sokoda ezali mabe makasi. Mais baza ba vient na biso toujours na respect na bango toujours. Tokena bango na parquet pour balinga ko yokate. Ya tokena to moneke pa ya omema bango ezate ngana no funda bango na IGF esimbi te. Ali ba ko conseiller biso te bokende parquet. Ya to asiko na parquet ba na obenga bango moko ba moneke on détiché. Kuna eza bien te na parquet mona na bonjour. Kombono nani? Non. Baba na non. Pesi mbemba. Poste non. Ndombasi. Prénom Godé. Alias. Il est que c'est ma belle en haut. On a un alias. Comme la base. Bah, comme il doit y avoir un sous liberté. Pour la question, nous avons la vie. Qu'on est un alias. Bah, je suis qu'on est à l'église. Oui, pasteur, Balimisanga, Naïbaki Boy, Nasaï Boy, Abacholo Bobo, Zambe, Limbisa, Blozo, Indakute. Qu'on a tant bien pénaké, ah. Et là, on a dit on a été au préfet yo. Bon, China mais notre kuna est bon. Kuna est bon. L'intervention peut être to yo qui pena na état de droit comme passe mikolo. Comment passe donc nzambe ka sunga. Mais misupe za kana onke bondimi msana la miable na ebiti neni osama. Bakanga ba viete pour ils appellent passe na ba age mso kota kashoa. Na ba tension na ba nini ngape na pour en openate so isali ke ba fi ba okita na bango ba yoka na to yoka na mais ba comprendre que ba sala ndenge fallait sala magana monde te ndenge biso lingite ndenge sala magana partout ba sala ga ndenge biso zo lingate mais ndenge sala partout donc muta sali a se retrouver na musana eza teke mboka mo ba tout ba célèbre jour au kufa ba to ba okamo asa nini lokote atiki lokote te makama fosila elo biso lingi yango na do mutu akomana ko se retrouver na musana et puis na moment nyonso esengeli azwa et ça la biso bien. Voilà, très bien, merci beaucoup Godé le Fumbo. 2023 on déjà ton côté après Bama Vero ba IGF nini Godé le Fumbo bon c'est la bateau pour la 2023 ou parce que tu bigo za la peine de surprise nini déjà ba tout basé là dans peu de temps. Tout ça déjà na éruption ou ton quota ils a générique nazo senga bato so na YouTube so si hôpital émission betara éruption Godé le Fumbo AP production au mona générique na sika ya makasi to betion bien to bini on peut bien donc botala mo cadeau ya wana ils a générique album oyo c'est ma véro sur le générique lobi boyoka kilisa maswana donc ezo ya malembe boyoka barami amisi donc eloko ya bien na ye na wana musique penda et kuna na kati eza na deux reprises ya Pepe Kale eza Ntshombokila na Tika Makanisi o bato babenga mbula donc to beti yango batampire ba se retrouver donc hermoso kangi miso kantika ka video risme da obeta kangi miso bia o fiza vebunki donc to beti yango pena sérieusement bato ba sepela nga kote na décevarate bato ba sepela na tambola na lo bana ngo président wa zekwa donc atambola na makanti na eko etikala na palete
nde nga pe naza boye nde naza awa so bapesi nga basi na beti yango ya te fo nazongwa na ndako so te nasona na basi mbala mo nabeti basi na ngai bato bakoyoka mpenza basi eleli donc bato bazala deya kosepela me bokota na youtube bokuta yango éruption générique ya propre et puis ezorespecte bamers toza wana te ndeti lelo motu to akomi panike mpo batala clip na ye ekomi baclip mo sexy malheureusement l'état azokotolere on a profité kutu naloba na chef de l'état po l'état chef nango eza chef de l'état vraiment beta cete bamama baza bavivante bapapa bazali tokokóma na niveau wana te moto mpena babana olatisa elongwaki pantalon maputa bakomi na bacycliste lelo ekomi basouvetement non tokokóma na niveau wana te oyo eza merci na biso te pardon chef beta mpena cete na bachaîne ya batele ministre ya éducation ministre ya intérieur mpo eza mboka na ye akopermettre te batv ya mboka na ye elakisaka babiloko ya bongo eloko wana osenga yango wana. Voilà, merci beaucoup, Président Toki. Évidemment, vite fait, parce que nous sommes basés belé, tout selon moi, actualité, basta des martyrs, tu vois, il fallait pour pas hériter Watana, et tout le monde peut pas faire, et ça, moi, ma polémique est belé. Selon yo, quand on a tous les deux concerts, il a fallu hériter, aucun juge on a né. Bon, heureusement pour nous, on a kendagité, on a été dans un concert, mais tout le monde a battu, awa ezalaki boye e lelo nga nakomi na era conseil nga mona moluba nakomi na era conseil sagesse ezotindaki tobatela oyo ekoya ebeba te ke oyo elekaki mpo oyo elekaki si elekaki tokorepara yango te tokobongisa yango te do tokende na baoyo ezoya bazwa leson fa oyo ezalaki na concert héritier yo moto okobeta alobi ebongisa fai oyo ezalaki na concert afali yo bongisa donc nga conseil na kopesa yango wana eloko bien yango wana po akoyoka te makambo elekaki kuna ekoleka mpena oyo ayo bato bakoya avant bazofilme bato bakobima mpe na suka bafilme baye koloba apres koma te lofumba alobaki boye omwana moluba alobaki boye te d'ailleurs nga kuti na décide même batitre bemission na bino bochao bochaka po eza na bato mosusu yo tali titre émission lofumba alobaki ne bongo te yo ini lofumba pour rien donc mayele moke ok fo tala émission presse eza na ndenge nango bosalaka batitre na bino mpona koatire bato mais eza na bato mosusu otali bamire wana heureusement bazaka moke sauf ke ye moko mona azozongela makomaka mpo niveau motema mabe na ezakisa la majorité bazocomprendre ke biso ozoloba solo bato ya solo tozali tokende na baoyo baoya lobi mpo baoya lobi wana si elekaki bafai tu tomoni kuna biso tu toyebi bino bato baoya lobi bobongisa oyo akobongisa te nga na kokonseye na gouvernement totya bambulance eza na lider mosusu bomona mpenzake banda telema mpo ayebaki te kaoya kokuta pelouse na molai wana ezalaka na sikotanga mona pelouse wana shoko oyo akozwa on ne sait jamais alors fo bambulance ezala wana so bato baza wana te omona mpena pelouse fo bato bazala wana te matiti ya vere sikoyo ebele omoni awo mpena banana sa podium te ezokende boye nayebi so kobosana na makambo oyela ekosala ntango ozosisa ozonga bon ne sait jamais donc bambulance ezala wana yango wana tozala conscient tozala baréaliste nga nasenga eloko moko na vie tozala baréaliste donc tosalaka eloko oyo yo kokoka na oyo ekonyokola yo te mpona tobeta lisolo mo lelo na nalobango te naye comprendre eza na bachanteur mosusu azoyemba azobunda na ye moko azolinga nzembo esila mpo azolinga bima game neti niveau na ye azolinga bima game me ye azobunda bima te toza na bango do yango nomoni bakoma koyemba mokuse aza na besoin te cha ekende molai te plus akoyemba molai plus akobebisa mingi alors biloko wana tu ezokosila nango soko travaye obi obengi bato bakolongolo na mabe wana bayebi baexercice no bakopesa yo me motu makasi yango na conclure motu makasi ya mabe stade wana benjamin de la presse
mpo bato bakoka na bakiti eza na 80 000 place. Mais à part 80 000 wana bakouloir moko bato balekanaka etikalaka ya minene na concert ezobeba bato bakofilma yango ozo comprendre. Sikoyo mpo kokanga na bakouloir wana nyonso ozokoma na ba 100 000. Sikoyo baporte ezaka baportail mo ezaka na nsima na biso na mpo obima okende ta mosu ose soulage be obima libanda portail wana mpe na plein fo etonda nde namona ye na ndula ya fali mutu moko boye nakutani nga nazalaki na veve center ayebisi nga nabimaki nasoma mai nakoki lisuku kozonga te yango nazongi na ndako donc seke portail wana ekangamaki donc biloko wana tu fo kombisa ngo bon sikoyo soki osilisi kuna yaka na se wana po misu no mpenza ezomona pembeni po ya misika kutu mwa bien mais oyo misu no mpenza ezotala po bapodie mekomo mwana bamisi mwa nini mo soki okendaki boye me moto aza te nefse po ozonga soki ambulance ya te ah seigneur te biso ngai nazoloba boye po wani bate bakongoli toka bateti motu mosusu mpo komona signe pena yango ngai nabe yango basuicide oyebi mpenza ke so na ye awa na ye na kobeta na martir so bato bakoti te ekomemelanga tension ekomemelanga AVC ma asigne eza conseil bato batikali toyeba makambo wana to mpo baoyo baleki wana moto akufi aza te moto ambulance ekwesi aza te baoze na bango mais tokontinue na kooze te baoyo bazolanda vraiment soki oyoki lofombo te lelo oyo koyela olobi naza te ngasi na tei na ngai naloba Jean Baptiste. Mais aujourd'hui Tokyo loba ni mama ba stade de martyrs au mokende comme le rôle unité de mesure donc ba domo beton par concurrence ou ils appellent moment on vraiment 5 ba ba ndobeta penda stade ni ngomo le mambo stade eke stade banda e banda eza le locate stade eza ba bagano mesure la popularité artiste pone za ateke mutakela ksa ko beta musique obeta no circuit fermé obengi ba presse ba filmer bato ba oyeba ka ko beta danser stade bakeno mesure la popularité donc ba on lobike muto awa ko beta sute kuti na bamboka msusu somu da beti de stade ko beta suna barte po akomi na popularité makasi donc ba mais biso mona obeti no stade lobi ko beta na mafusi o obeta na vis-à-vis artiste wa comme na niveau ya stade donc azonga kasuto obeta na masina kuna na nini na depayote te po ekobuka na siko ba place wana donc en réalité donc yango na moni ya biso eza ba stade ba défi do bato bakoya et puis na ba fanatique bakoya kuna po ba prouver que moto na biso akwea te voilà siko faut réunir bato wana otondisa alors koze te kosala ngo bisalela te mpona moni ni mikolo na ba Facebook omonaka ba affiche ye letel ye kingandi akobeta kingandi ya obeta kingandi na otala bimena qu'est-ce qui se passe na mboka na biso ponga Benjamin nde na boye ato bosali cope na bino bosanga na ba gosse boye ebele na parler gosse ayo nonga gosse likambala taka biso za ba parenté yo fubeta stade na obengane na FCT oyo na bula bato ebele ku baoluka ba producteur président yo mtu ana expérience obeta trop ngana oyo biso yo za producteur olingo betanga na martyr salelanga promotion sikunze munanga mogereni na kini mikolo soto meki promotion to mungi nzemo reni bato ba linjango wana kondima miso oyeka mamume mangana stade bandi ba fiche olinganga te olina zwaku est-ce ngana yebi lobi na ngana yebi lobi na ngate so na bimina basanga na kena tijone kenda bitana ozonga bina mona ba pelouse mudate est-ce que yebi so na ozonga kota ba drume est-ce que okoma na okoma mais ngana ga réaliste oui c'est ça naza réaliste c'est waze kwa biye stade martyr kala te po beta nango otondisa trop si bon ngana opesaka conseil moko azongo sérieux na minito aza connu de tout le monde président waze quoi mais azongo sérieux kana zo ebisai po eza na ba critère ebeli bon mbongo mpe ndeti aza na mbongo na ye po kotala bozwi aza nango lelo ana mbongo na ye sikolongola bato na bapale basokola moto mpena mai ya mikolo ne ezaka pio wana moto andimi eza akoti na douche po okende
concert soko la vite na limite bato bongo loboza méchant soko la vite na banjo ko te biso tout ngana muta stade na Bali ngapina match na ratate o vita zo beta na kenda stade na se déguisara menaka na stade bate belé o ba yebinga ba yebi mais o ba yebite ba o yeba pete ko lufumbu na yaka stade match vita na zanga ate mwana bien to vient pena bato bazo yebisanga vie yo zo kumisa vita mais bo pola lelo ayi bateke zanga na se déguisara makasi mais na zanga stade tenga zanga ate o ba kufra mso ya marufu mwana yebisi pena bato o ezokota na skata stade lelo mtu mo bo itamsa na vanda ko ta dering na match mo wa vita ya Afrique na yebisi mutango lelo tango azota le mission e bageza kinga na yebisi talas ko kufra ezokota na bimisa telefone nanga na god na bano filma o pe koti donc naza pena muta stade na yebi fonctionnement stade et puis na yebi tango stade na bato bakotaka te esalaka ndeni so bato baate oyebi kokobosana na nzembo na bino bakopesa opene tro ka obeteli mosusu ya jete toseka te eza badanger eza bavie nga nazobatela bavie ya baartiste na biso naosala lokola ntiaka kongo moko boye na conseil artiste en danger po ekomi en danger mutu andimi mutu to akomika kolamuki boye yange ozala kingandi nakobeta boye nga kingandi martyr ba imka ezali meka nano ata na imka oke ata na moto ya bandal kokende mamu na martyr te meka nano na bakoin banotala bakoyi biso ka ate awa bena na moi tokende siko martyr bon biso bakongole d'habitude to bateti nga conseil na kopesa kaka ambulance moko ezalaka wana seja surtout mingi leader bartiste bakana maona nsima kuna leader mingi mpo leader ndakatsaka kuna te mona baceli omo range moko ekoma kobima na bapodium couloir na yo na baminda omoni minda wana ezaka nde nini so tokomi na butu yo omona so efe ya bato basete so balingi bo batya baconcert ya butu ekosimba mpo baminda na soki ebeti leader bato na sa zomona bango te wana na butu ekosimba me na baoyo ezobanda ba 14h wana ba 15h oyebi no leki bozongi boye bato bazalaki te ntango ozozonga mpo koma kote drumeli seigneur bonga nazoba bongo na ndenge na kibomoto na nga bamosusu mpe baa badure omona kokokane pauti kuna zongi na ye basanfutise baza ma eza mabe toyebi lobi te nga nakoma oloba kaka ke na vie lobi ezaka ya nzambe lokwa lobi ezaka ya nzambe fo tozala prudent en commençant kozala bien na baninga osala baninga mabe te po lobi na yo oyebi na yo te epuis kozala prudent elo mosusu ozomona benaki awa nakokwea yo olinga kosala ngo lokolo oyebi lobi no te siko lobi yo kozala te ntango okwea wana okufi bato bazotikalaka fale pa yawa fale pa beta martyr oyo ayokaki te wana ekomi pe na pays famille kaka te na pays donc nga tuka nakomi artiste danger na cadre wana tiaka kongo na boteli yo bulo te yanga conseil ngami surtout stade kosoki ebetano na mavuzi bato batundi na bango te eswa yo te eswa nango yo te na nango ya na mavuzi na 11 na fonene ekoma mikolo bato ya mabe balie epuis azoloba ngai yo moko namonaki azoloba aloba nini azoloba pièce contre pièce baconcert nyonso ata na oyo ya fali moto moko akotaka ya na ebandeli ye nde azwaka kupu ntango azotya boye presque etondi nayebi azalaki mutu nayebi ye mutu na ye te nayebi na ate namona soki ba 11h boye azotya boye so namonaki na oyo héritier donc bato na mpenza baye te azotya yango siko azoloba do wana aza esprit mabe esprit mabe makasi nakanga kombo na ye te c'est un méchant bata bongo so baza tro na mboka mabe bazopesa batension e yango conseil epe leader so obeta martyr kofungola phone na yo te oeza vrai conseil kofungola phone no avant te mpo bato baye kuna bamosusu balingi yo te aza na phone na ye alakisaka kote bato baza te
ozomona eza conseil donc moto oyo bazolinga babeta martyr phone kanga kotya komeka kotya Facebook te Facebook omonaka po Facebook ezaka ta boza bami te so moto apostele wana omona mpe bimeli kote na yo donc faut l'idée so obeta martyr bino tu bodeside bobeta martyr journée wana kanga phone na yo kangi phone po oyebi no olobi na yo te nga soki producteur andimi ndeti producteur na nga ayebise ngai toapresse te tosala course na moto te aosala nga deja baprincipe oyo ezalaka mpona baartiste nde mavero eza wana eza na code bar ndenge éruption bimboyo eza na code bar eza lokwa nde nazalaki lobi te mwana moluba lobi nangi na musicien balabala nde banomona nga wana tobetaka na biso miziki me ya balabala nazoyebisa yo eza na place kutu te donc obimisa nzembo bato bayebi na bango donc mokili eyebi te yo bimisa na yo kaka me lelo nzambe asali omoni awa eske okotanga mpo eza émission bato bakomprena Sabam ponga na koma filer na Sabam donc tant toujours maison production na nga pe mema bale likolo ekendeki na nga mbamo na Sabam et puis le même Sabam bango baye komelanga lisusu. Bonjour madame messieurs, et la déclaration online ayant le numéro d'enregistrement provisoire 34 26 91 pour ça va bouger a été enregistré le 26 décembre 2022 avec comme code lèvre le code ya générique na ngana yango wana Sabam ezalaka basokola te biloko ya quartier ya babala code ezalaka te mpo baliaka bambongo bato pampamba toza su na niveau wana te wana biloko ya quartier te eza na code te eza na code te bayebi ete eloko moko te oye topesa ye wana na lofombo jean aleka epa mwana moluba alobaki tro pesa ye $200 wana petit na biso yazaka na biso pesa ye 700 tya ye 700 voilà sokoda ne efonctionna jamais code bar moko kuna ezali olo donc d'ailleurs kokino koenregistre nzembo na sokoda eza loko okesa mosala mpunda mpo eza na code bar te bazozela mpe eloko moko te bar moko ekobeta biso ndenge eza kaka boye soki bar moko ebeti éruption nde toloba boye na Bruxelles na YouTube na ye bato bavandi wana bazomela éruption ebeti mbala moko ekoti ye akokoma na fiche ya Sabam nabetaki éruption lelo na bar nanga 2 fois bango kuna bakokende kaka éruption code bar ebimi na informatique bango etamboli monde entier yo obeti yango quelque part epesi kuna éruption ebeti awa mbongo ezokendaka malembe donc toza lisu nde ezwaki lobi te bamission wana ndenge sokola esaka lokwa ligablo kua lokwa ligablo toza su bongo te sikoyo ekomi mpena yango wana nzambe apambola producteur na ngai DG Marcel Nzundu olongoli nga mission balabala mission ligablo donc tomumeli nango ntina azalaki na bampire bo mission ligablo abetaka na mpire mais mission ligablo koni de na système informatique koni de nulle part lelo godo lofombo naza na code bar nzembo nanga ezwi code bar eloko tu eza code bar sikoyo nazobunda na banzembo na betela na bampire bakuba producteur na nazobunda na bana koseretrouve mpona eza omoni bato ebele bayebaka te biso na bachanteur toya ndenge moko te biso ntango toyaka kobeta nzembo ya moto jamais lider ayela yanga porte na ye otala baso kobeta yango nga nde naye kocreye na nzembo na ye moi différence chanteur ayaka balakisi eyemba mama ngana we papa balakisi na oyembi epa yembi biso balakisaka biso te biso baye batieli yo nzembo yo banda kocreye do banzembo nyonso biso tobetaka wana toza bacréateur na banzembo wana lota naza basiste kuna donc naza créateur na kati ya nzembo wana eza teke tanakena obeta gombe na gombe richa ebise ngai
président lof betelanga tombit combit gongi wana eza esprit dezotinda création nayoki nzembo yango nzembo eza lokwa magali ya vienguma mutu abeta magali na s'inspire nde vienguma abetaka edengali na bakisi siko bamakambo nanga na créer na nzembo wana lelo yo bar nyonso ezobeta do naza créateur na nzembo wana du ntango ya kokino déclare yango adéclare nga saba msiko na déclare peke nga na créer kuna comme bassiste droit nanga ekokende moni droit nanga ata ya centime lelo centime lobi centime lelo centime lobi 1 milliard d'ici quelques jours. Tant pis pour les jaloux. Bao balingaki nazalaka ba mission ya ligablo. Tant pis. Voilà président Toki Mbang. Tant on obet ali solo ya bastade Ferregola annoncé sur le 24 décembre héritier Watanabe promettre sur Rozonga et pardon le 24 juin héritier Watanabe a promettre sur Rozonga le 27 août. Mais Tolani prophète de Nile Salobi à nos années blanches, les animaux à sacrifice Namboka. Donc, les livres, mais ils ont manifestation minée dans le stade de martyr et Rosala annulé. Donc, et Rosala vraiment fêté Simbate parce qu'année blanche et Bandaki depuis le 1er décembre 2022 et si la tine fin septembre. Mais tout le monde a déjà artiste Nabiso Fabregas pas promettre sous stade de martyr bien qu'à PC date. Est-ce que les risques étaient pour la bandeko par rapport à Bamarambolo pour la stade, les risques étaient pour la bandeko bon c'est l'absolu déjà événement dans stade de martyr. Bon, moi le baka dans un principe on a tambola nango on a bandé l'école. Prof na biso ba philosophe ba lobaka il y a des réalités. Psychologue à Kalapenda, Bafanda, Babi, tout en réalité, mystère, na réalité, problème. Tout ce qui est problème, on a traité. Mais mystère, moi, profession, comme un mystère, réalité, mystère. Donc, il y a un Zambie, Basolo, il y a un website. On ne sait jamais, Zambie ou Basolo, Zambie, Nini, il y a comme ça à Ebi. Est-ce que ce qui est dans Zambie solo, et aux la vrai, ce qui est dans Zambie, le Kouta, il s'imbattait. Or, ngata na vanda na France, Bernard Tapie, qui paix à son âme, qui est un grand leader, grand visionnaire, il m'a dit ça Marseille, Coupe d'Europe. Il est français, même Paris Saint-Germain. Mais il y a du ça Marseille, na Tongo. Qui combattu Makasi na France. Tiens, comme comme journaliste, c'est l'émission na Emobwe. Na vanda na TV, il y a Luka Teti tout. Bato bandimaka te mona fansi bango na bano tuna bango soko ba question est-ce que pona bino voyant na monde existant jour wana edanga makasi bateti ba jour wana ba prouvanga benaki voyant na monde azate on est domaine réservé à Nzambe lobi ya mutu akoye bango tezaka Nzambe personne alors lobi ya mutu donc pesa exemple belé exemple ne tozano boye bi ke so bato bazawa te ngana ko biso ala yo po mono pesa ngalo bona no biso Benjamin de la presse obi yo linga bato balinga ko te ondi mongat bono bango lu fumo ko mi voya lukuta na zo mekananga na ko biso neza wana yo linga bato me bato balingi ote alors faut ça attention et puis lobi na coin so la muki ko komana na coin te pombule obeta sikoso mbula bebeti na lobi ebimi ya bien mais siko po yeba ke ezaka bazar tala siko na ba prophétie nyonso ba pesaka o esimba eza combien o irata eza combien o irata ezebele yango moni lokwa tozana mabomba miti leti den lesa lobi bon tam so peza Nzambe mtayebisi on ne sait jamais de siko pona kokenda ngo kopesa ngo crédibilité te ke ezaki ya solo yo faut zo ba garde biso solo ba lelo préparer na tout so jongo je wana na prophétie ko simba na ambulance ko simba président Toki Napsona Souka Ferregola Oazali artiste de Jolo Bara bien ponaé projet de dynastie tout monde côté ba désordre entre ba frères ou puis invité qui Tokyo tanga Selona Bill Clinton et comique
conseil lonzo faire ko lonzo azolinga exploiter bango azumbongo na ba maison de production bila lobia longo ni projet dynastie au moment pe babimisaki déjà quelques extraits ya générique ya bil kotala makamdenge kendele batebele ba sala ba analyse na ndenge na bango bamususu bolo bakesala déjà shit ya disque affaire ya dynastie yo etake mkolo parce que mkolo biwaka na ba conseil no kopesa na baleko na yo wana ya bamusicien na mwa makelelo baosala ces derniers temps. Conseil bon wana inbox mais nga na yebi wenge ata mingi te baza compliqué wenge eza compliqué na yebisio yango moni baquestion bato batalaka omona bato mosusu bamatuna lofu yozaka na problème ata wenge nga na problème na bango te mais nayebi bango nde bafonctionnaka donc kuna eza mpenza omona moto azosola no ozokanisa aloba bien maokosa sikoyo ere mosusu mpe azoya ozoloba bien mais yo ozokanisa azokosa donc moyo comprendre bango eza te bapesango kombo 12 bango moko do makambo eleka kuna nga nakoma kotala ngo wana mosika na kotala ngo wana ezoleka neti na dination na mpo nga kutu nazalaki te na beti pete do nayebi baréalité nango te makambo ezoleka kuna mais lokwa nayebiki eza wenge tout peut arriver tout peut arriver donc sikoyo tokozelaka avec le temps tokozwa vérité eza nini mpo nayebi na nga te nani azokosa nani azoloba bien okoyeba mpe kaka te faut avec batemps ubi ozalaki soki oza moto ya libanda okozwango okozwango 12 wana eobeta yo donc bango totala bango na mosika omoi te nalandi babinadam abengi fere babengaki héritier dernier fils misiko binadam asali ni arétablir vérité simplement bamakelelo nte bato ya maison mire basepeli nango te mais na likambo ata osepeli te soki eza vérité ezaka vérité te kasi bonga nde naloba bo bato tu baosepela tala yanga te osepela te nga naza à l'aise mpo nayebiki na oloba vérité vérité eza vérité moto mpe soki akosi akokaka te akoumela te fa ya kofunguna est-ce que papa Chira bengi fait rego la dernière fille soit ce que ça peine la vérité héritier c'est le kuta on est la vérité ko bona bosani yango on est la vérité bote bango kuna babenga yango 12 na yebisaki mais c'est le président le balikamwa c'est ko partager même ma vie na bato mosusu nde boloba ke conseil héritier mamo to ekomaki ezalon peka 12 babetaki po to monde absence awera ya JB kuna na bino tout peut arriver nga kuna na tshela yango tembe te tout peut arriver kuna nga na vanda kuna ngai kutu oyo nga neza boye eza na bato mosusu kutu baignoraka ke na sala nini kuna donc eza kuna tout eza donc kuna pena tout eza permis tous les coups de balaba tous les ngane na boye moto amemaka na mpire bakuba vie boeing 737 tokabwana bango batikalaki na mpire nga na longwa mais jamais na kowanga na kei moto amemaka na mpire bakuba c'est ça la vie do so nga lelo bato bayebi nga boye moto amemaka na mpire bakuba boeing 737 ata lelo tobebani na vie boeing nga na koya te na change maloba moto amemaka kuna eza vie boeing 737 comprendre vie yango wana bato bakosaka oh non lofombo boye lofombo na mpire bakuba moto apesanga komba lofombo papitex po azalaki vekli bien nakochange yango te mpo lelo nakomi boye ta mosusu wana mwa boye indifférent na papitex na change ju nakomba apesanga mwana nsusu na boya na telemelango mabe ekufa mpe boye kaka na divise pardon kalofombo mwana nsusu donc wana nganga na ebise stop ebani ndenge nini yokoloba yanga mwana susu bamise to empire bayebi lisolo na stopa yango net comprendre donc nakola bongo nakochange te papitex aki vekli bien vie kale vekli bien ntuna azalaki moto ya dragon bilima bana kitambo donc vérité yango wana alors tozalaka te ane moko bochange vérité ane moko bokosi sauf que motu soki akosi azalaka teromanté azalaka teromanté ata ndenge nini mpo lokute kovanda ne te na nzoto
déranger mais vérité so lobi vérité oza à l'aise na vie okobana olala normal mais soko okosaki lobi oza humain te soko oza humain surtout soko oza na saint esprit okolala te yango moni binadamu atali boye dérangement eleki dérangement eleki atali bakabingalaka mwana nzambe pardon alobi kaka bon dernier fils fait regola ana po ezaki nde bongo nga nalobaka ngo mpo ya nini mpo nga nde nasalaka intervention rapide comme réalisateur don nayebi bato bakimi na bato batikali na bato bauti kuna naza na liste mpo nazalaki moni nakofonde likambo te don nayebi mpenzake nde bauti maison mère e bauti bcbg do baye awa moto soki akotaki kuna fere kuna nazomona Christian Mabanga na basse azalaki deuxième bassiste namoni flamme ayaki koya na maison mère autaki 4x4 te Ali Mbonda autaki 4x4 ancien na bango mo baprésident Adolphe na fondé Masela mais moto autaki kuna comme chanteur ya mwana moke ezalaki fere vérité yango na poani koluka kochange siko binadamu amoni kilo wana ezokontinue eswaka bona alobi nga na mwana nzambe nakokonela makambo te na bana nango boye te aza félicité napesi mbote vraiment voilà un homme oyo akoki ne kovanda na lokuta te na nzoto eswaka na biso nga oyo nayebi yo nga nakoma na niveau sikomoni nete osola boye nga okokomela nga presse nazoya nga siko naonga nakima omona nayebi yo nakomi deya na bayaka na bandi mpe kokoma nabomaka mpena donc conscience oyebi na ozokosa te yo oza na ndako oza bayaka te alors soki nano okomi na niveau wana te eza mabe nga siko si nakomi na niveau wana donc nakoka te soki arrive nakosi nakoka te kolala do nayoka pasi mona nga mona azosenga nzambe bapardo pampamba yango esali binadama pasi elekaki ataabi nga na mwana nzambe yango yazobana eza ce sont des choses yazoloba bango bongo c'est des choses alobi choses eza eloko kaka donc vomi naloba na nga kaka alobi na ye epuis ndenge aza wana na biso akomi na pe moko nano mona te mpo ezalaki problème biso ozoloba boye bango bazoloba ndenge mosusu me ya mabe te ya problème mais lelo même nga nasoulage makasi président Binadama merci. Voilà, merci président Torum la souka bandeko bazape bana il faut bazwa yo ba dédicace na yo touchité non carapace que d'être solo libre. Mwana moluba Benjamin de la presse. Alela koma be ba question na yo mongo ya kaneti. Dozo la sanga mutu mo asala commentaire bezo zonk selanga. Pour moi be mission tant au tcha on a ligne na otala. Ba commentaire ba komaka na été ya pe biso. Chaka biso mbe ba msuto muna kuna lingine yote. Bango wana toyeba bango mona ye mo ka to bandela. Seke wana lingi yote. Mais mingi da biso. Sikoto ngozolo ba boina se rappeler sikoto ngbato ba Binadama utalo bibo yo to contredire. Mutu mo aloba na ngabo. Sikoyo Binadama yemo akorijango. Isalinga bien makasi. Na pesi na Binadama mbote na bandi na ye. Binadama so mbote na yo tipa kodé le fumbo kilo mboka et Benjamin de la presse mwana moluba la caméra pe kuna na ozangisa te ye pena za ero da l'ombre tamba pambola ya baxile ya ebili et puis namoni venanga shora mbemba wa salanga na obandela batu musana mabali ko landela batu nana sala yenzambe de wanize lobeli to lobela ka muta créa biso za nzambe a permettre na papa lui na maman Marthe babotanga mais ta va babotanga vie na biso mo shora mbemba de père et de mère siko vieux on a zaki musicien ataki na mbongo ne déjà à l'époque asomba ba instrument na ndako donga na botama na kutaka ba instrument na pale yango esalaki lelo nakoma ingénieur de son yango nakoma bassiste nakoma to epuis mtalakisa ngo beta basse
yango tolobaka na lingala na biso awa ke ye mutu asalanga na mei koseexplike mpo makambo tu donc vie na nga wana napesi femme na nga Blanche Mbemba napesi bambote oyo tazali e napesi biro na nga eza na Europe directeur Serge Kambakuna eme bobala kika na Birmingham napesi secrétaire général Firmin Firangoma Denzu Yalala napesi Didier Mbendos ya Degas Kusungana ya Derek Moss ya Misha Dindamba namoni Bilakis bambote na kotozali namoni Alexis Luau Mpangi wana pena Mpangi donc Alexis Luau namoni Cypress Nzazi namoni Papi Bambi Didier Salakiaku Kapo Bakala Oscar Levo namoni na États-Unis ya Michel Kubika vie mikolo bominga mabe c'est-à-dire bilo pena en direct ya Washington quoi tiki sasa et puis na dollar pena fraîchement États-Unis d'Amérique donc naza ya kosepela makasi na pesi mbote nanga na ya coach ya muntu coach Mamadou Polondo na pesi mbote kotazali na pesi mbote nanga na Laurent Kadogo administrateur à vie ya mouvement na pesi mbote kotazali na pesi Pati Mambulu na Luanda na pesi vie nanga mol les grands producteurs vie nanga mol molende kui boyoka ba maison belé via zonga force pa jour na pesi bambote kotazali na pesi Bruno Lubika mbonga propre Bruno Lubika mbonga propre suka na mécène na ebisio mécène mo na mbonga bien mbonga mo Benjamin so le mbonga Bruno Lubika za to kende banzoi bazolanda nzinzi bobu stack nano lia te siko luka ite ye kende kana grand marché kin mazere la kala tellement belle la tambonga propre bat ba obengai mutu to ayebi na miliona so komo no beli na mbonga propre na ba indie bazana ba rap banani ba oloba non to memoa asana ya dam to bungati bambote na kotazali na obosana te président Rachidi Koupa na Paris na honorable Johnny Mwadi pesi bambote Mamila Douce na Rigo Makengo na pesi mino pe bambote kote bozali donc ba oboyoki kombote c'est tout à fait normal tamso benga kala manda ya kasute mbote koto ezate donc tamso ya mwana mais nazo senga batu bakota na YouTube batala Mavero c'est depuis année passée et puis les autres dans la éruption bo sepela nazo zongela batu tout balingaki empire bakuba bozala ko sepela déjà pour nazali nous nazana en vivant ba surprise vous allez belé ba chulo ya pour yo kabina musique yango po mingi olobezate komi komisizate na koma ebina na volant quoi na koma ebina na volant na dernière minute wana moi muto amemaka ayebi banzela nyonso pa libulu yali pa to kotaka boye muso avana na sima ayebi pa libulu ya te bokoti pena veni gambela buwa neti libulu na muto amemaka ayebi pena awa nde tokoma kota nzombo boye libulu moko ezaka wana donc naza wana yebaki mikolo ya bozala osepela oyoka pena nzembo empire yoka ntiango ya kala te tobeti yango mikolo mais na couleur empire donc côté na bozala à l'aise bochanga na ba prière poto na mboka moko yozolu banovre bato basiliki mboka monire bato bamolingaka lokuta somuta kosi wana nde babetele maboko somuta alobi vérité kumi na ba problème donc bochanga na ba prière po nzambe abatelanga na dernier liloba nazo s'adresse na chef de l'état bokatango te j'espère na ofinga na be chef de l'état tango komi chef de l'état avant comme chef de l'état na bumbu na robasko attaqué na tifa bumbu na bumbu mai bana obima ebima ape na pasi na butu na ba 0h dimanche na mercredi ma pompi metant yo comme chef de l'état ba ba longoli biso ba pompe wana kala ba che ba tio sika ba robina sika ma ebimi 3 jours successifs bande kangama bientôt 300. Ce qu'on a vu comprendre était basali oje biyo to sali bisoje soit batu balingite to lingayo pour l'eau c'est la vie mai na bombe bima asute
nzela azoba piége yango. Donc tozovivre mabe na bombo. Chef de l'état meka obeta sete otuna na bata régie des eaux. Est-ce que bakozongisa nanu te système ya dimanche na mercredi na butu ebana odérange biso me tobana ozwa mai ya omela ke na système otokomi nango lelo eza bien te. Message naza nango yango na komba bana bombo tu mpo badepute na biso makambo bakendelaka toyebi te so bakendelaka nini. ngamona ndimi charge na banobeta sete ti chef de l'état koyoka bato bozotala émission boza baconseiller chef ou bien boza na façon kokomela chef bomemela chef likambo na bumbu kuna makadame ezokota tobeti maboko moya na makadame okuti bana baolela libongo mpasi mpo amela ye mai ya mabe epuis naza sire 40 ans après eozala bamort ebele mpona bamai wana toomela wana kuti yo solongwa présent me kozongelaka kombo baotanga yo mpo eza série na yo chef de l'état avec beaucoup de respect luka bata régie des eaux bango baosala biso g ou bien eza nini po tozala so na mai te bientôt 3 ans. Ciao. Voilà, merci beaucoup président Godé le fou. Merci na batutu. Bozuita hotel abso merci na les Vikings visual salik Alex na président Godé le fombo. Toko tana banda kuna bino merci na mama fi mama masolo ya papa Odas Milando Patrick Trifazé bambo tebele place aux Ali l'ingénieur Dominique Yalanda na moni bongo aimé bambongo mon vie na Kata Californie Olivier Nzingiti le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne en Sidumba la reine de plus 33 Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe mère double maman na Maïla Onia motema ya président William Ikonia Bajo Bazia na Lubumbashi l'international Jimmy Baindula l'attaquant qui attaque Bambote Nayo, Jojo Achene Wada Station Express. Merci à Pekos di Kambala l'assistance. Namoni bongo les journalistes Flamme Pazarana, Bandeko na Bazabele. Merci à Batutu, vous attendez partager l'émission. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.